Bonjour chers amis, bonjour à tous. Bonjour Banasomi à Congo, Banderognon Stu à RDC, tous les amis du Congo qui nous suivent partout. L'heure est grave. La situation de RDC est plus grave. Depuis 1h du matin, Tissot Tolalité. Tolalité, raison pour laquelle Boyebi situation Oyo, Ezalelo na Mboka na biso ya Congo, RDC. Je pense que Bandeko Ebele ba lobaka na biso pourquoi toujours critiquer ba soi-disant opposants. Critique ezaka tout le temps bazo critiquer biso babi ke biso musa na biso kaka ko critiquer ba opposants wana to sala relo ko moko te bazo senga soto que no bunda na terrain. Que toujours ça la combat 8000 km. Et le combat 8000 km tu dois comprendre que ils a combat moko très efficace oyo ba occupant babanga kango. Prévenez ba occupant ba kateli biso internet, ba couper communication ya biso na bandeko bazana RDC, ba couper SMS, même appel normal les ala qui quand même un peu perturbé, même tisiko. Ils ont les capés bien parce que pour la liaison ya biso na bandeko bazana RDC zalate. Plusieurs fois tu as Sarabino na sala ki ba vidéo moko ça fait maintenant 4 ou 3 mois. Na loba ki na bandeko wana soi-disant ba opposant ba dissoudre ba parti politique na bango. Situation en Congo ezali situation ya ba corté. Eza problème ba élection té, eza problème ya respect à constitution té, eza problème ya alternance té. Malheureusement que bato ba s'attendaka soi-disant ba leader ya soi-disant opposition, bazo continuer toujours comme ma peuple congolais na batoir. Bomoni na tchaki numéro ya un certain général, soi-disant général Moko Kasongo. Na Butu na Sololi na 3 pseudo-généraux, ya Hippolyte Kanambe. Kasongo ayebi singa lobi ke odon toko lâcher pouvoir oyote, c'est mieux to kufa. Amisi o babenga kaye soi-disant tango fort, l'un des génocidaires, chef escadron de la mort, il y a Hippolyte Kanambe, ami Sitango soi-disant fort. Lui aussi, il m'a dit pareil comme l'air général Kasongo. Donc, ce sont des kamikazes, ces gens-là. Tous les généraux ya Kanambe, bazakaba kamikazes. Ami Sitango faible, Ayebi Singabi, Tobomi déjà trop, Tozay sous la place Togo qui était. Kasongo aussi pareil. Tosali déjà, Otoko Sala, peuple congolais a pardonné Bisoté. Toujours zelaka boya soki boboma biso bobomi sope biso to boboma bino to bomi wana eza langage ya ba généraux wana oyo ya Kanambe tango tolobaka chaque fois que boya ko rejoindre biso na résistance ezaka aventure te bomoni proposition ya basango ata ba dekonaki na bango na bakor na bango ba Saint-Sylvestre wana basalaka oyo epesa Kanambe 1 an ya ba élection ba kendaka na 2011. Et bah sango tango ba eko se ressaisir que non, il faut to luka quand même to ça les loko mo ezala simultanément na banda kanzambe na bango ya catholique peuple ya se réunir kuna marche moko sala marche moko pacifique na Kitambo, na Matete, na Kingasani, na Masina, na Delvaux, na Ipen, ainsi de suite partout na kata ville à Kinshasa et na ba province comme Nord Kivu, Sud Kivu. À part Katanga Neto Monique Kyungu, na groupuscule moko ya ba kolabo, ba memi peuple katangé na kati ya distraction, soit disant que Kanambe azarande kona bango. Même na matadi pe tomoni batu ba bouger. Tango to banda ko lobake, il faut qu'on dissoudre ba parti politique wana. Excusez-moi. Il faut qu'on dissoudre ba parti politique wana. Ezali ba parti oyo eza ko collaborer na ba occupant. Eza ba parti oyo eza ko aider occupation et survivre na terrain. Na yebisaki bino ke
G7 ezalaki fabriqué par Rwandais. Rassemblement pe ezalaki eloko Rwandais ne basalaki yango. Preuve année où est passé M. Kyungu Akumwanza. Kyungu il est où maintenant? À se retrouver encore na Kanae Akala. Mais le même Kyungu abandé kusala ba déclaration que moi n'andeke il faut akende. Kyungu abandé ko ba congolais que moi n'andeke il faut akende. Siko comment Kyungu tout un coup mbalamoko se basculer mbalamoko se retrouver encore canambiste. Alongwe muta rassemblement. Na démonta kabino de A à Z que non rassemblement G7 ezali eloko oyo ba Rwandais ba sali pona aider pouvoir na bango. Chaque fois biloko belé tolobara. Bonjour comprendre que ton nègre nous sommes la vérité. Comment opposition na bino wana oyo ezalaka na Congo baza incapable ya organiser manifestation ba réunir même 50 personnes na balabala soit disant opposition. Biso na groupe na biso ya CCDP pourquoi to soutenir qui marche oyo? Parce que tango ba congolais mususu balobaka que non to mona bino na terrain te boganga kana 8000 km na musika. Yo terrain ngolinga ko mona faut mona don sur place non. Toza na ba congolais baza conscience oyo bayebi danger ya mboka tozalaka na bango. Pourquoi ba Rwandais chaque fois si y a un problème na Congo il faut ba carte internet. Ba Rwandais soki ba carte internet, ba carte ba SMS, ba bloquer communication. Cela veut dire ba Rwandais bazo considérer que ezana na groupuscule moko boya ba congolais, baza quelque part, bazali en connivence na bato baza na Congo ba travailler ensemble pour ba bengala so na pouvoir. Soki bato bazo finga komba na biso 8000 km. Les longs na koyebisa bino que soko yoki mutazolo balambiso ke tobundaka na 8000 km, toza ba combattant ya ba réseaux sociaux ya ba Facebook, mutu wana se ka comprendre lito tozo salate. Preuve année lelo ba Rwandais ba démontrer bino que non, combat na bino bozo sala ya 8000 km, ezali très efficace na bato balata ba costume na ba cravate, bazaka na kati Kinshasa ba biso tozo bunda sur le terrain. Wapi bango tomoni su bango te. Bango bazali wana pona ko kende ko aider mwana ndeke. Awumela na bokonzi. Kanambe azali mercenaire. Kanambe c'est un kamikaze. Kamikaze soki alati ba explosif na ye akei mission akendaka pa kufa. Tipo oyo nani oyo aventureux ya Kasongo. Oyo azali commandant na bango ya province ville ya Kinshasa, inspecteur provincial ya bango ya ville ya Kinshasa wana. Ye Kasongo wana. Kasongo azaki clair, ngam na cheli numéro na it. Kasongo alobaki ke non, bango ba kotika pouvoir wana te. Ba kotika te il faut makile tanga. Tango fort, oyo atekela Kanambe ba or. Na matire na kali makuna. Tango fort, tango faible, soki fort, soki tango faible wana. Lui aussi pareil, alobi lenga vérité que non, ba kotika bokonzi wana te na façon oyo bino bango ba kedaka na ba opposant. Et tango fort azaki clair abisinga ke ba opposant wana bazalaka ya biso. Biso mongo ne to créer bango. Muto aza d'accord na biso te to kotikele espace te. Ba biloko na lobango tout le temps. Na prévenaka diaspora depuis 2011 ko soutenir élection ezali erreur moko très grave. Na lobango, mais na fingama. Muto alati étiquette ya opposant azali muto aza ko accompagner système wana oibomaka ba congolais. Na occupation opposant existaka te. Tout le monde qui même bas sud-africain pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Base na bango ezalaki na Zambie. Équipe ezalaki sur le terrain, ils ont ça le mouvement sur le terrain. Mais comment les lombo cannabis sont en cas d'occupation, ba marionnette, ba opportuniste, ba flatteur, ba se déguiser, ba opposant, ba imposer à biso te rebunda na terrain. Mais le peuple oya telemi lelo. Peuple oya kendaki ko bimala banzela lelo. Oyo ba barricade capitale la ville à Kinshasa, ba barricade na Nord Kivu na Sud Kivu, na ba Congo partout. Est-ce qu'il fallait qu'abo mona ba odon ba na terrain? Non. Tango to yebisa rabino ke Congolais nyo so ala étiquette ya opposant aza ko accompagner système. Lelo bomoni yango. Et là, on a pourquoi déranger bango. Bota la ton ya Kimbuta, bota la attitude ya Kimbuta, ba vidéo Kimbuta nyo sa sali. Parce que ba Congolais mingi ta batala la vidéo, bozo tala ngona lay mosusu. Menga la tala ngona za ko observer mutu wana. Bon mona te ke Kimbuta zaki na face à kobanga. Parce que Kimbuta ye moko azo désigner que itinéraire na bango to éviter so wa okende wapi. Donc cela veut dire force ya peuple, nde bengana ka système o izinyo ko la peuple. Boyoka ka ba opposant na bino na ba pseudo opposant na bino so ba sala ba manifestation na bango. Boyoka déjà Kimbuta leki azoloba.
Boka déjà Kimbuta la balanga joana. Non. Parce que va considérer bango te bazaba opposé bango va créer. Les lobos ba yango ke combat 8000 km, ils a combat moko très efficace. Parce que so ba kataka internet était, c'est là veut dire combat 8000 km ils a considéré té. Tant ba so sabino ke mwana wana ya Kanambe ayaki na ba accord na Congo te. Congo ezali occupé. Occupation à Congo ezali vrai. Mutu moko te aza ko inventer yango. Et ça vrai. Mboka na biso ba hypothéquer yango ba Rwanda ba teka Congo et pas ya bateau ba dijaka mondo yo. Forêt équatoriale au moins 40% ba tekeli yango ba jordanien. Soki peuple a bengani bato wana na forcité, boye ba ke ba nyongo wana ekolanda biso génération à génération. To moni situation to sala na Kasai na Chimbulu. Kanambe a eu au moins 4 milliards de dollars au ba teki terrain wana et pas ba multinationale. Pour ba déplacer peuple par la force. Chef coutumier à Chimbulu tanga boy ba bomier. Massacre salami na Kasai. Tout ce que mon angwa wake, ba chinois ba poignarder papa moko bona kananga na Kasai. Ba zui papa wana corne ba kebo kango na ravin. Wana les occupations te. Mais au komona ba congolais ba zo bima o biso toza na kati opposition. Tozo singa Kanambe a respecter constitution, un mandat na eko sila, ndenge zana tozo singa alternance. Alternance ba singa kango na mboka o na dictature. Ba singa ka alternance na mboka o na occupation te. Inga na kamoka, okomona mutazo le kabe za mutamaye la tanga, mais azo soutenir buzo ba wana ya batona ba lobaka na kati Kinshasa. Est-ce que mais tout la bien ça normal? Yo lobi ko za mutamaye mais ozo soutenir alternance. Tout monde qui a watang bazo kende dialogue. Bis to ça contre dialogue. Mais tout le monde bato bazo ba que non to kende dialogue wana nanko. Tant bozo kende dialogue nanko. Est-ce que bozo éviter que bozo tike la occupa espace pour à se préparer? Combien de fois botikeli Kanambe temps se préparer? Bolobi ke Kanambe ayibi bino ba élection. Na ba élection na no bokendaki na mwana wana na 2011. Mwana ndeke soi-disant yibaki bino ba élection. Mandat ya usurpateur et sili bino moko bato ayibaki bino ba élection bo prolonger encore 1 an. Siko biloko ndinga so ba lobi yango boko condamner banani. Muta ayibi bino ba élection mandat na esili tout est comme bo prolonger encore 1 an. Ya ofele. Bolobaki ke no Kanambe a ko respecter ba accord na bino à Saint-Sylvestre. Lelo le 31. Si vous voyez Kanambe a respecté Kabakor depuis quand? Même na Sani City, tant Bokendaka na Afrique du Sud en 2002. Bino mon boulot qui baronde baroulé binot. Comment Mouto a roulé binot depuis 2002? Si les lobos continuent qu'on paie ses confiance à qu'on respecte Bakor binot bozo signé naï. Bandeko, problème à Congo, toza humilié. Humiliation on a ezo te pas ba Congolais bisomoko. Manque à patriotisme. Batu balingi mbongo ke mabele. Batu nyos tout esprit na bango bazo talaka ke il faut toujours mbongo. Yango no moni tozo se retrouver na ba difficulté. Lelo personnellement na yena nga ko accuser ba Félix ba Martin Fayulu te. Ça m'intéresse même pas. Ngai po na nga na liste na chaka bango etanke ba kolabo. Soki bo sali constant bo mona ke ba mende ba tundu tous ces marionnettes on a baloba kaisute. Mikolo ba koma silence radio. Bato ba komo lo ba place na bango eza ba Félix ba Martin Fayulu na bato mususu. Parce que ba yebi eloko nini ba salaka et ba Rwanda ba salaka nini. Bazane deux équipes où eza ko animer peuple congolais. Première équipe ezali soi-disant majorité na bango présidentielle na bango ba Rwanda et deuxième équipe ezali opposition où eza ko accompagner système. Chaque fois soki ba komi na mandat na bango oyo ba congolais ba pesa bango par ignorance na suka okomona il faut bato moko bo babima. Tant on a zomo na mutuloko la Pierre Lumbi a comment opposant. Comment Pierre Lumbi a comment se retrouver opposant et batuazo na Pierre Lumbi si kamoko pour ba luka solution ba libérer mboka. Muto azala qui dit conseiller spécial ya matière de sécurité ya mona ndeke. Mais au moment na mutu muso azo critiquer batu mais muto aza conseiller spécial à mutu cela veut dire mutu wana ayebi ba secret ko le quand même état mosi ya mutu wana. Depuis Pierre Lumbi a commis opposant toujours battre ceux qui Pierre Lumbi a sara musani ne pour kanamba kende. Tout le monde a Vital Kamerhe. Combien de fois a roulé ba Congolais Vital Kamerhe? Combien de fois ça li ba aventure? Moutoloko la Vital Kamerhe jamais a koki kondima pouvoir wana et longwa. Parce que ceux qui pouvoir wana ki Kamerhe peut fois kende. Mais tout un coup Kamerhe a commis opposant. Et va se réunir ensemble pour voir la solution de Nibago Sala ba benga na pouvoir à occupation.
Et bato bayambaka bato wana toujours IDPS. IDPS ezali blanchisserie oyo ezali ko aider ma benyon se sama na Congo. Bo excusez nga parce que o aza fanatique, to aza tribaliste so nga kota la bozo ba détailler. To le bela Congo. Chaque fois que tu as un problème, IDPS il faut réunir ba tête wana nyonso. Ba kanoru yo wana nyonso za rapona kanambe, azala na bango kamoko pour ba avancer, ba kene ko accompagner occupation. Mutuluko na Kyungu akumwanza. Ceux qui bolandi ba vidéo ya Kyungu na 2011. Oya banda ko sala contre Tshisekedi. Kyungu ezala ba YouTube otalango wana. Kyungu a traité Tshisekedi angolette. Kyungu a ebisa ba congolais que Tshisekedi za angola za sérieuté, bo voter été, a za pouvoir té. Kanambe azamona na biso katangi. Mais comment tout un kumbala mo Kyungu a comme opposant, a na kamba Tshisekediste. E boyambié. Tout le monde qui kaya Soriano, Moïse Katumbi. Na 2008, UDPS a sala makambo a Moïse Katumbi. Ba déclarer que Katumbi c'est un Zambien. C'est UDPS. Article contre Moïse Katumbi. Na ça na ngoti lelo. Na bomba yango. Aye na Congo aye mission. Mais comment muto azan Zambia aye? Ba Congolais, bo fongola miso. Totika kolanda sentiment. Ba defendaka mboka te parce que mutu wana za pili mutu na yo. Ba defendaka mboka te parce que mutu wana boloba ne monoko moko. Ba defendaka mboka te parce que mutu et ça la mara nulle part. Il y a que chez les Congolais. Ba defendaka mboka te parce que mutu wana bozaka ne tribu moko. Non. Problème à Congo, ezali problème ya biso nyonso tout. Peuple azo kufa. Eza bande ko na biso. To jono likambo yo na considération. Parce que tant que kao, ba opposant ba kutani, opposant existe kakuna ti. Parce que ce opposant à la kakuna, mais tout le monde tout le monde na Togo. Opposition à Togo tant que se réunir contre mon Yadema. Tout le monde a opposition ezako ça là œuvre sur le terrain à peuple. Mais opposition na biso tout le monde a opposition na zako contre peuple. Événement où salami oyo. Il faut tous aller tout le temps zaguer parce que tu vas se retrouver encore na fausse commune à Maluku. Ndenge ça mène à 2015. Peuple a bimi nanzela bakoki soko contrôler peuple te bakangi batola baboma bango et loko ngana ko sa diaspora combat à 8000 km to salaka eza combat moko très efficace bo considérer combat biso salaka bino moko biso moko na kati ya diaspora to yeba ke force na biso nde bangi sa ba Rwandais ceux qui force na biso bangi sa ba Rwandais te lelo ba Rwandais bangi ba kati la sur réseaux sociaux te balinga ba bloquer internet te. Mouta critique à ce combat 8000 km. Combat à 8000 km, c'est ce qui est efficacité. Mais la bête a abso kara. Il y a un autre monde. Nous avons 5 ans de diaspora. Bon région de résistance. Ce qui est bandit depuis 2011, ton moni ba fausse promesse. Tous les aventures, bah ton ba salibiso. Les autres s'est retrouvé au rapi. Initiative ya catholique. Ata ba salka on a bonne volonté. Mais le coup la peuple wana azalakana biso diaspora. Tout solo la kana peuple wana directive eza mosusu. Il faut que na papaya. Bon moni ke loko wana est handicapé occupation. Et loko ngana ko na zape musika na ko yebisa bandeko. Bon région de la résistance. Kanambe ayaki mission. Asa mercenaire, asa muta ko yoka bisote. Akoyoka jamais accord. Bon moni ba accord wana et aboutir de l'eau comme côté. Bakor wana et péché occupation temps. Et péché occupation pouvoir pas se réarmer. Pas préparer arsenal na bango pour na ko aboutir peuple congolais. Et c'est là où quand na ebishibino, biso za ba résistant. Azo ça la peine na ba congolais. Bon région de résistance. À part résistance l'homme se cause à la tête. Toi bandé to ko ça la pour na libérer mboka wana. Donc combat à 8000 km les arrangements combat bien. Puis ça combat à solo et à vérité. Beau critique à ce combat 8000 km. Kanambe a bombardé quelque part, a joué bâtonné parce que Kanamba sala qui réunion, n'a pas général na yowana. N'a pas ministre na yowana obino boyebi. A ebishi bango vérité. Abil et lui se mangent pas entre eux. To bomi ensemble et to piller Congo ensemble. Nga la za Rwandais. Bino boza ba Congolais, to sali na bino. Bon quand ici que ceux qui l'ont la pouvoir te bande qu'on ba Congolais ba pardonner bino. Va pardonner binoté. Ceux qui vont lâcher pouvoir oyo. Boye ba ke bino pe ba vina le bébé. Et loko kana ba tchena muto ba mende. Na muto ba kasongo. Bon moni lelo ba pasteur avec l'église des sommeils. Kankenza, Sonic Afuta, Denis Lessi,
et consort na mukuna bapesi bino vrai face que bazalaka contre biso peuple congolais balakisi biso ke bango bazali d'accord na ba Rwandais bazali contre peuple et loko eko kobangisa bapaya loko la résistance ezalité tango zo ka bastinda biso to ko bunda na terrain mais au moins plus de 15 millions de personnes bazana kati ya capitale à Kinshasa population bougé na Goma eza diaspora mutakiti te population bougé na Bukavu population bougé na Matadi eza biso diaspora te eza ba Congolais bazi conscience na danger ya mboka yango no moni occupation babundisa kango te ke bo se déguiser ba opposant kanambe ako respecta ka mutu mon côté à part violence et là on a reçu na ba Congolais bo rejoindre lutte ya résistance boyebi bato bazo bundela mboka pe boyebi bato baza sérieux na makambo ngai na lobi ka te ke biso na groupe na so CCDP to kuna na kati ya CNRC ndenge to sangana bande ko mususu biso ndeka to sérieux mais boyeba place ni bozo kende parce que soki biso to sali quelque chose te lelo pona intérêt ya Congo lobi na biso ba petit fils na ba petit fille na biso ba o condamner biso parce que Congo za mabe na biso to vena bamboka bapaya bamboka o to vandi eza nango ya biso te da bamboka oyo to sakana besoin kolomboka e ba biso tant bazana ba identité na biso tant bazana ba adresse na biso tant batinde la biso ba courrier to za identifié mais pas na biso to za na problème à crise identitaire mutuloko la Pierre Lumbi azali tuti Burundi malgré na époque Zaïre azalaki mutuloko la Vital Kamerhe na mona Valentin Mobake aloba yango ki bakendaki Rwanda oyo accord IDPS asalaka na ba Rwandais o basala 2 ans en séance de travail pour ba sauvegarder dialogue inter soi-disant congolais malgré basala na bango ngote Valentin Mobake tango aloba ke amoni papa leka Kamerhe ya Vital Kamerhe na Rwanda ba congolais babandi ko seka mais zaki sérieux donc batuloko la ba Kamerhe batuloko la ba Pierre Lumbi batuloko la ba Moïse Katumbi un Zambien akolinga jamais libération mboka salama parce que ceux qui mboka na biso tozu yango et loko liboso toko sala il faut identification nationale toko kondima te mutu nyonso avant na Congo lokola lingi non biso va na bamboka bapaya ngala kendarmi na Afrique de l'Ouest na bamboka na bango ezali na masekité il faut bayeba yo sanani même soko yeko zo hotel ovanda bakoyeba soko uti wapi comment Congo ezala ngo passoir mutu nyonso sala loko ya lingi lelo bomoni ke ba opposant bazala kate na Congo et là qu'on a aussi na ba Congolais bon rejoindre biso na résistance CNRC ezali plateforme ya ba résistant tous on a besoin ya ba Congolais boya to kabola na bino makanisi to luka solution ndenge ni toko kosala na senga ki na ba parti politique na bino ya kompanaka occupation ba dissoudre ba parti bino bato ya décider bino bato ya IDPS boyebisa ba soi-disant ba leader na bino wana ba dissoudre ba parti politique wana eza ko accompagner occupation soki to libérer mboka soki bozongisa yango bozongisi yango mais siko to na besoin parti politique té ezala sur le terrain lui qui est parti opposition bango nde baza ko camoufler occupation ba Rwandais ba bomba ni sima na bino tangu yo lekio biso soki décider to sengi mwana ndeke a respecter constitution ba bisi bino usurpateur wana ko respecter constitution to mona ki dialogue ao nazongela ngo ishi tangu bande ko na biso IDPS bazo kende ko légitimer mwana ndeke usurpateur na dialogue na bango to pekisaka bino tant que ba fanatique bokomi ko lobo to ke dialogue nanko mais dialogue bokendangi na mwana ndeke nanko bo moni place mieux ba congolais muto bino moko loba ke no ye usurpateur Hippolyte ayibi biso ba élection mais tangu mandat na yebo pesa ke esili bino mo prolonger encore 1 an siko wana pe to ko loba te ceux qui content to lobe comme il peut pécher na occupation parti politique existe à côté parce que lelo ko sami na kati ya Kinshasa pe o ezo sala masiko na ko senga na bande ko nyoso toza na diaspora to lungola no sentiment na lobaka loko moko bope na zo répéter ngo lelo muto zo défendre mboka na ye à cause de tribalisme te muto zo défendre mboka na ye à cause de fanatique te muto zo défendre mboka na ye à cause de la mendiant te à cause de flatterie mais pas ba congolais ba qualité wana pas ba congolais okomona muto ayebisio ke naza muto maele ata parti politique ne zo meme na liwa mais okomona muto nazo soutenir bozo bawana est-ce que yo zo défendre parti politique na yo to zo défendre idée ya parti politique soki eza mabeto za pe na droit ko boya yango de l'autre soki wapi kanambe a ko respecter biso ba congolais à part soka moni biso toza la violence yango no moni na sali mo eloko moke na moni bande ko musuba to kota siko
Kasongo oyo Kasongo ayebisi nga na butu na tango fort amisi tango soki faible wana Kasongo alobi ke odon tokotika mboko na makasi toza ba kamikaze amisi tango faible ye pa yebisi nga ndengo wana quelques ministres na mona ndeke na sololaki eloko nga nazoyebisa na ba congolais sikoyo to bomano ba parti politique na so to longano ba sentiment na ye e koma lokola agent de poche na ye bolongo na nango na boy ko tanga ba komba ba Martin Fayulu ya ba Félix na boy ko tanga ba kombo na bango parce que makambo na bango etalingati lelo bomoni ke bazaka ba opposante tant au peuple a bimi na volonté pour na osala quelque chose bango ba se retrouver comme ba marionnette bo région de résistance to lukande to go sala to za na kata CNRC biso pe to za na groupe na CCDP na zo sala peine na ba congolais bo ya na résistance à part résistance ne ko changer quelque chose bo tala ba aventure vieux kungwa ko mwanza salibino yimo ko bande ko lobaki kanambe fa kende akome ko benga même kanambe voyou les lois se retrouver sous na ka mon andek donc cela veut dire bo région de résistance bo région de résistance te et aux ala passe et tumba o esa ya mutu moko te rambo azate po yemo ko sala nyonso eza etumba na biso nyonso ba congolais pour na koluka solution ndento ko sala makambo sila parce que humiliation toujours subir butu mon batolalité na ba téléphone na makambo belé toujours luka solution combat à 8000 km les lois katisi et sali que peuple congolais ba katele internet donc cela veut dire combat à 8000 km ça fait combat na ko senga kana bandeko bo région de résistance mutu sa zo bundela mboka na ye abundela mboka te po yepe comme un tel to bundela no mabele soki to zu mabele na biso mutu na mutu akoyeba ndeni akosa makambo na ye soki pe mutu okena politique mais politique ya lobi ya Congo et vous allez que yo lokolo za député ou betcha batu bambata yo lokolo za général okoma soki maître non politique à Congo mutu okende comme un homme d'affaires mutu ko sa ba faire na ye mutu mtaza na droit na ye mais siko to za na problème za danger en face na biso nazo senga na batu ya IDPS bino do finga nga mingi bo yebisa Tshisekedi Félix a dissoudre IDPS et commissioni bino bato Martin Fayulu bo yebisa Martin Fayulu a dissoudre et Sidewana bon kizenga na kotanga été parce que kizenga za na kacha majoa aliaka déjà na ba Rwanda za na mona ndeke donc pour na ye na za na besoin na été bandeko boza na diaspora bo soutenir ka ba soit disant ba opposant na ba pseudo opposant wana bo yebisa bango ba boma ba parti politique ba salango officiellement ba dissoudre ba parti on poto luka solution parce que au moment que ba parti on ko za ba Rwanda ba bomba la simalango ba zo pesa so difficulté to sa musale belemba la moko au lieu que luka solution ndento ko sila na bato wana ali bango ba opposant na bino wana ba zo bima ba ko saka peuple lelo baza donc cela veut dire opposition existe à côté na occupation mboka soki eza occupé opposant azalaka te bato bazalaka eza ba résistant conséquence nango lelo tosibiramo bandeko bozwa conscience mutu soki azo défendre mboka ne akoki kozala jamais tribaliste akozala jamais fanatique mais pas bacongolais tozomona yango botika biloko wana soki eloko wana eza lisusu te tokolibere mboka naso na facilité bomoni kanambe ndenge adéploye arsenal na ye kanambe azalaki na difficulté banda kala mais bato bazoyede eza bacongolais baza baopposant chaque fois o biso opposition mais opposition ya mabumu na bino lokwa bozwaka 13 000 $ par mois nde bozosala opposition mpona ba 13 000 $ na bino ebongo petit peuple bazoboma tous les jours na barwandais ye azwaka combien hein? toyeba ndeni toko kosala ekozala malamu mingi yo moto oza tribaliste longola na mutu na yo yo moto oza fanatique longola na mutu na yo yo moto opoza flatteur longola mpe na mutu na yo mutu so défendre mboka na koza lokoso te mais pas ba congolais baza lokoso et c'est ça que ba rwandais ba comprendre nango ba yebi ke ba congolais balingi masanga balingi basi balingi ambiance baza na conscience te pour défendre mboka na bango to mona ki bato lokwa balisanga bonganga nga mukolo na mona ka lisanga bonganga opposant na moni alati moniere parce que IDPS eza lango quartier général ba kolabo akomi alati moniere natali longa lisanga bonganga bi mais muto azana longa mibi lokwa ya ponga bi muto asa opposant to mona ki na opposition tout un quoi se retrouver n'est pas kanambe to mona o nani muyibi mususu nani o José Makila ye moko alobaki ke non kanambe azali cheval de Troie Paul Kagame mais lelo akoma kuna na kati ya vandi na epe à l'aise donc uzala malamu mingi to ye bandeni tokoki ko sala to dissoudre ba parti politique wana oza ko accompagner occupation biso tout to sangana na kati ya résistance soki to bengani ba occupant ba kei soki bo jonga ba parti na bino ezongi mais siko toza na besoin no to luka ndeni solution toko ko sala pona mboka tala toza lelo le 31 mais to la lipongité tamba lutu na rabiso na terrain bozarana banani mais toza la batut yo quand ici terrain il faut mona kaka odon akiti
il faut que bande ko tozana mo ba kitine bo moni biso physiquement na terrain tozana bato parce que ba Rwandais ba yebi ke tozana bato prévané ba kati réseaux sociaux ba kati internet ba Rwandais ceux qui ba bande ko considérer combat na biso te ba ko kati internet te banga batikango donc combat à 8000 km et ont dérangé pouvoir à occupation donc yango no moni toujours senga bato ba rejoindre biso na makambo na biso résistance. Dans mon ami Batumsou Bazo Koma, surtout dans mon fanatique Morazo Azo Koma, comment on est mais de toutes les façons que marche où il y a l'église catholique, ceux qui biso, tout ça là qui appelle les Congolais, parce que qui marche où ba pseudo opposant en des basalités. Ils allaient que l'église catholique, biso mo terminé to solo là qui na bateau to zarana bango, na bandeko to solo là bango, to yimine to solo là. Au bazana kacha Congo. Ceux qui te dévoilent la bango, ceux qui te exposent la bango, il faut que protéger bango. Résistance basala rango maele. Donc c'est ça. Yango no moni to e bande to ko sala pour na libérer mboka na biso. Et aux amala momingi. Na moni na tiki bino moi pas souhaiter ba bonne fête ezate parce que makile zo tanga na Congo, bande ko na so kufa, bande ko na so mususu bazana nzala, ba bonne fête wana c'est pas la peine parce que bato azo souffrir kuna makile zo tanga neza ya biso nyonso. Non, soko sala ozala ki na mboko ozala raté. Soki tozaki libanda ya mboka te, ozana kati ya Congo lingo subir même torture. Donc, tant on moni muto akufi, tant on moni makila na Congo etangi, tant on a mona ki papa on na kananga, ba bomie ba ke ko boaka corps na ye, na ravin, ba chinois ba bomie, intervention moko ezate. Tant to ba kambo keza occupé, occupation de yangwana. Comment mo paya ko ko boma congolais na kati mboka na ye sans justice. Yango no moni toujours senga na ba congolais, bo région d'option na résistance, bo boma ba parti politique wana, ils a ko accompagner occupation. Na occupation parti politique ezala raté. Pour venir en Boka na biso. Parce que l'élo, ceux qui te salent quelque chose, c'est lobby pour rattraper biso. Prévané, depuis Batou Babane Koko Sabatou qui est, token de élection, tout ça la boye, ainsi de suite, ti l'élo, te yoko monake, élection, c'est que non le kuta. Respect à Bakor Moko Koko Salamate, alternance d'occupation, ils ont raté. Babenga na kande mupaya. Basenga ka alternance, na mboko ils ont la dictature. Biso, tous ont la problème de la dictature. Na Congo, toko réclamer état de droit. Na Congo to réclamer de démocratie parce que bateau va occuper biso ba qui pour la démocratie na état de droit ba ça va pas ya ba envahir pour qu'on par la force ba créer opposition mo lokuta pour ba miroiter peuple congolais que occupation existe à côté ba créer pe soi-disant majorité présidentielle na bango ba ju ba congolais ba tie bango le devant si mala bango za ba rwandais ba zo piloter makambo pour na ko ça toujours ba peuple wana donc toujours continuer kaka ceux qui peuvent il faut ezali to redistribuer on a ba réseaux sociaux toujours continuer toujours ko solana bateau yo bazana Kinshasa ou bazape na Congo parce que toujours ciblé ka Kinshasa toujours ciblé Congo mobimba quelles que soient difficultés zali mais toujours continuer toujours ko yeba ndeni toko ko zo contact na bandeko wana ceux qui peut info ezali si y a quelque chose to continuer dans nos réseaux sociaux ndé moment to check ba numéro wana ndenge pe to prévenir ki bato avant ba kata ba réseaux sociaux parce que tozaki déjà en contact tozaki déjà au courant na cadre ya ko mobiliser ba congolais boti kalmalamu mais tous ala toujours attentif na situation za ngata mboka na biso allez bye bye la lutte continue.